Nazaya Yesu, tozali na enseignement na biso tozosala lelo parce que na partagé des vidéos mosusu ezali oyo ya masolo ya JB na Kofi mboli misanga po botia écouteur parce que torataki son tozotravaille na bamoyen de bord kala mingi te tosepelisa bino. Alors tolobaki bouti kolanda kalanga walesa na chatumba kadima baza bandoki babongwama te esengeli baluka délivrance na bango parce que bazobekisa misala na Nzambe. Et walesa azali ma chef coutumier balatisa ekisi ya bokoko ndenge aza kosala diamant et partout azoleka azodétruire bomoni na Dallas akimi kokima bato na ye bazobenga bazomenanse nga mais pourtant bato baza na Dallas bazoverifie ke garçon wana akufi na koma te azalaki na koma te mais awutaki réunion mwana J esopani ake na cuisine mpo alokota aya kopangusa akufi. Donc biso toza na ntina kokosa moto makambo te toza mpe na ntina ya koloba mabe mpo na ye te walesa je ne connais pas, je l'ai jamais vu sauf sur ma vidéo mais nazo témoigner oyo Nzambe atindi nga na sante. Alors na pokwa na lelo nous parlons sur le commerce spirituel. Nous sommes au temps de la fin, le temps où Absalom chasse son père, le roi David, au royaume. Le jeune Absalom a benami tata na David na royaume. Absalom représente Basal Nanzambe lelo et David représente Dieu. Lelo ba pasteur mingi ba benami Nzambe na kati église bango bakomi banzambe. Bolandi témoignage à un pasteur azako sambele pa ya Mokuna oyo Mokuna pesaki ndoki oyo ayaki na poto a détruire sœur na ye. Eza na YouTube nam na sali yango te pasteur wana azo témoigner ke aza pasteur à ACK Mokuna pesaki ndoki. Mais lelo Mokuna aza na plus de ceux qui 700 églises, plus de ceux qui 4 milliards de personnes balandaka. So nini eza ya bato tu balandaka moto. So nini eza ya bato tu balandaka Mokuna. So nini eza ya bato tu bazolanda walesa. So nini ya bato bazolanda mwasi ya wera. Parce que mwasi ya wera boyebi bien ke aza na biloko ya Sacramento atikela ya Sacramento ayaki bilanga monene. Frère Patrice bobenga frère Patrice so nini ya bato balandaka ye. Alors lelo oyo tozomona ba collectants sauvages de côté l'église. Or dans Matthieu 24:15 on dit quand vous verrez l'abomination de désolation établie dans des lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Désolation, abomination, ezali lelo bakomi koteka onction, lelo ba pasteur bakomi kobima na basi ya bato na sima Bible po asala délivrance fo ye moko asala ba relation na yo oyo esalama na Bible te. Lelo bazo violer bato na kati église koyiba kodétruire ba famille. Le diable agit dans la fausse doctrine dans nos églises. Le vendeur d'onction, dans Égypte, Aaron, le peuple lui demandait de lui fabriquer un veau d'or. Tout ça, dans la période d'or, il va fabriquer. Le roi va passer, il va témoigner, il va sakola. Bino va miner dans vos autres. Mais proverbe à Yesu. Vous finissez là, vous savez là Facebook, vous finissez là. En réalité, moi, je n'ai pas un problème avec les balouba. Je ne suis pas tribal. Nga naza mutabandu nuna telemelaka makambu oyo bize nasalaka naza nationaliste mais nakotelemelaka palu nakotelemelaka IDPS parce que baba kolabo nakotelemelaka Honoré Mwanda parce que Honoré Mwanda a travaillé na Mobutu et Honoré Mwanda opesa solution na bakongolais te biso toza génération siko tozolela bino solution normalement nazosenga IDPS nazosenga palu nazosenga appareil kobalanda nga pas de révélation. Mwanda et Sili, vous allez le côté, Tshisekedi c'est fini pour lui, Palou, qui ça, Gizenga c'est fini. Biso de tous les espoirs à Congo, biso ba proverbe, tous ça ba pasteur ba obu de la Nzambe, tous ça ba tout bazana ainsi dit l'Éternel. Na rolanda Mwanda te, na rolanda Tshisekedi te, na rolanda Gizenga te parce que ba souka, ta ma c'est cela. Le temps est révolu. Ba Mwanda pas contre ma sa vision na biso. Alors quand vous me taxez de Mutuangwanda, quand vous me taxez de contre IDPS, contre les Balouba, je ne suis pas là. Moi, je suis un nationaliste qui veut sauver les Congolais. Alors, dans Égypte, nous avons vu Aaron, Moïse a été aux Omibeko, Bayeko Yebsa Aaron, Salam Sokodo. Alléluia. On ne défend pas Dieu.
Ce qui n'a pas serviteur à l'Okuta, et c'est manifesté, ça fait combien de temps dans la média? Combien de fois Bafundanga? Combien de fois attaquer Ngai? Je sais qu'il faut attaquer Ngai parce que nous avons la vérité. Alléluia. Dans Acte 20, 27 à 31, on nous dit les loups dans l'église, ils ont la bande ya bamiyibi, bayanke, oyo bakoti na kombo ya Yesu pour détruire. Lelo oyo, tant tozaki bana mike okene na dambela okene na marché na zando okuta bato bazotalisa bisapi. Lelo bango to bakoma ba pasteur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 11, 17, on dit vous vous rassemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Les sacrificateurs sont descendants de Lévi. Or, quand Léa mettait au monde, Lévi au monde, elle a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Un sacrificateur, c'est celui qui s'attache à son Dieu, pas à ses avoirs. Le lot va serviteur de Dieu, va s'attacher, mais va bien, va voir, va bien matérialiste. Bazo gagner monde, va gagner banda, ba voiture, va bien, pas si tout. Il y a 1 Corinthiens 11, toujours temps à 1 Corinthiens 11, pendant 23 qui, na 32, balobi, car, toujours dans 23, balobi, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il devait être livré, il prit son pain. Voilà pour tout nazo, côté en humanité, 1 Corinthiens, nazo que na 23 à 32, nazo que beaucoup plus na 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit du sang. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre d'entre vous sont morts. Si nous vous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Baso batiko que nous lions notre message nzambe tant yozo yi bambongo ozo so bambongo ozo senga bambongo na kombo Yesu ozo senga jugement mobimba na vie na yo. Yango moni bato belé okima délivrance ya kindoki okoti na Afrique du Sud okiti wapi okomi pasteur oyo bima na Londres ke wapi évangéliste tout okomi patriarche mais oza na kati ya sorcellerie na kati na yango to baki kananga mama kalanga walesa Denilesi Mutombo évangéliste évêque Mukuna Patia Tumba Bakadima faut pas la délivrance parce que ça serviteur ya Satan. Alors par contre ici autour de la commerce spirituel dans cette église va détruire va ça ma benenge Elimas asalaki na Actes des Apôtres 13 8 à 2. Elimas ayaki na cette église na mbongo somba onction. Lelo pezo salama. Alors ayale toujours les cas na okedi sabatu ke bato belé bazwa na kombo nzambe me bazwa nzambe te bato belé bazwa pona ko détruire maba nzambe te miracle tende ko tsa mutuna lola ko futa dimi te mto ko sa ko tsa mutuna lola et là ko tsa mutuna lola eza ko yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur eza miracle te parce que dans le plus grand magicien ba osala ma mine ko tamba même ko ba mai o ba passer bazo sala te. Alors on va étant que moi en Nzambe nga lo kwa Nzambe na rolanda mutu te po na miracle vrai miracle ezali au Jean-Baptiste asalaki a reconnaître que Jésus Christ azali l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Il faut yeba to comme la tango oyo colère Nzambe ni ko se manifester. Dieu ne nous a pas créé pour la colère. Dieu ne nous a pas créé pour aller à l'enfer. L'enfer a été créé pour le diable. Mais le plus grand problème c'est que le diable ne veut pas y aller seul. Et la Bible dit qu'il va même séduire même les élus. Il va séduire même les élus. Il y a un jour dans l'élo, Facebook, je ne vais pas me justifier, je laisse le Seigneur me justifier. Mais aux chefs continuer. Au bomisi datu, au kimi, na charlotte au kimi, au komotinda ba colite na yonne au sali na Kinshasa.
osali faux témoignage, osali monter cabal moko, utiliser Kazarema, bah ça va témoignage que bah pasteur, bah nida Salomabé, bah pasteur bah Salomabé, pour quelle raison? Est-ce que mon seigneur Nzamba banga, mon seigneur Nzamba banga liwate, Bible zoro bah na comment ça pire à l'objet, tu marchais comme tu voulais quand tu étais jeune, mais en devenant vieux, tu iras là où tu ne pourras pas aller. On va t'amener là où tu ne voudras pas. Nzamba zotali sa pierre ndeni pierre à rokufa. Azotali sa mon seigneur Nzambe, nga vie na nga est appréciée, vie na nga est appréciée parce que quand je meurs dans le Seigneur, c'est un gars. Mais reconnu battre la terre, n'a pas de côté, ce Dieu n'a pas na volonté ensemble. Et puis, quelle allait aux obomanga, quelle place aux oborama? Oui, mon sakoliwana, ma boma qui est mêlé, d'abord boire quand il a nous autres, mon sakoli. N'a mis quoi, il y a, c'est quoi qui est? Mon sang n'a pas solo, après n'a soin, il y a combo na été, à l'oukarate, qu'on se défend. Nga ba créa ba histoire ba finga ba tonga ba loba ba mebele ba kosela même makambo to na kosamba na ba parquet na ba tribunal na immigration nga ba protéger nga parce que naza innocent. Alléluia, naza innocent. Alors dans la nzambe pour ba commerce spirituel lié ba to na we ba rondeni bazali na doctrine ya lokuta doctrine wana bazo kubisa beaucoup plus ba kombo na bango ke nzambe nga partout dans les carnets sabino que je ne suis rien, c'est Jésus qui est tout. Et au devant et après, c'est le nom de Jésus. Avant Jésus, il n'y a personne. Après Jésus, il n'y aura personne. Nous avons dit que ça y est, Bika n'a pas prophète de 30 ans. Nous avons dit que Nande Nazali, grand prophète, bien, Nande Nazali, le seul pasteur. Non, je reconnais que le vrai pasteur va se belé, mais lui, la génération va changer. Dans chaque génération, dans chaque colonie, dans chaque communauté, Nzamba bimisaka mosali na ye moko oazope sa vision. Et biso ba proverbe tout ça génération asika. Génération bateau bazoya lokwa ba libérateur ya Congo. Un vrai serviteur de Dieu abundana pour na Congo. Atelemaka oppression. Jésus leur ayaki abokuta mboka na ye sous l'oppression, sous la domination romaine, atelemaki ba romain. C'est ça un vrai homme de Dieu. Quand on a terme la IDPS, ça se passe que IDPS va pour détruire le Congo, banda par Mobutu Tilelo. Le loi va na Burkina Faso, ce qui IDPS c'est Zakina Bisso, mais Tshisekedi, tant Banoma qui est président, vient à renverser vapeur. À ça la montée parce qu'il est collabo. Nwanda ça la montée parce qu'il est collabo. Disons la ça la montée parce qu'il est collabo. Mais professeur Renan, Moutoro a prouvé de 30 ans, personne ne peut m'acheter. Et je suis là, je vais mourir à cause du Congo et à cause du Christ. Et alors, j'apprécie Nwanda, courage naïe, je lui dis merci, à dénoncer le bébélé, mais c'était pas un offre. Même il y a ça qui a monté, rapport mapping, Magamebele, il y a le battre rapport mapping, on y a comment, droit de l'homme, on n'avait pas besoin de Nwanda. Parce que droit de l'homme, Chebe a eu Chebe azala jamais mutapare ko. Et apare ko so bazabi sérieux, mongango yo fali ba so ba arme yo no bundela. Mboka. Bon, Nwanda ba soda wa tena mai. Ti lelo ba kuma na ite so ba ko ba ngando so ba kuma nani. Même les jeunes là Chimbangu azali na ba ta service à Kabila, c'est la même chose na Mukungubile. Mukungubile n'est pas un serviteur de Dieu, Mukungubile travaille avec Kabila parce que Kabila a acheté les hommes de Dieu. Bakinzamina, Bakankenza, mon père spirituel, celui qui a foutu à Bamotu, acheté par Kabila. Théâtre, musicien, tout. Mais puis, c'est la génération a changé. Et la nôtre, c'est Sabino, qui est un commerce spirituel. Alors, Bolandi, nous avons partagé 2 vidéos. Vidéo, nous sommes allés, du solo à Jibena Kofi Bao et la Nini. Parce que Jibena Kofi, et donc, ils ont boumé sa bango, et ça dit kaka, Likambo, il y a ba maison ba Simba, ba maison ba Kota, et puis bango surtout, dans la maison moko, balanda likolo akoko wemba. Il y a un grand problème na bango. Alors, to keba na commerce spirituel, keba na ndenge yozo na matui, et yo ke na yo, muto yo na pasteur na yo, sozo ka biente, akonvuke yo. Et puis ba parents to bate la bana, to tika, koboya kosomba gaz na bandako. Tala mwana na biso loboko nzambe za likolo na bika. Combien de batu bangi kolali sabana na malili? Combien de batu bazana désordre dans la famille na bango, bali ko dépenser te likolo na bana?
En tout cas, bokeba na commerce spirituel, Nzambe na nga azala na bino, tozala na makila